Monde, bonsoir et bienvenue sur mon Facebook et bienvenue dans votre émission Tosolo la vérité, avec votre journaliste Bijou Meta, ma passion, la journaliste du moment, la journaliste intelligente, la journaliste sans complexe. Donc je suis bel et bien en direct pour partager avec vous cette belle sujet. Donc c'est la deuxième partie de l'affaire Ndeko Eliezer. Donc aujourd'hui nous allons parler de la libération de notre collabo Ndeko Eliezer. Donc voilà, Bijou Meta, je continue toujours avec mes émissions. Merci à tout le monde et merci à vous. Et je vous dis encore bonsoir. Je ne sais pas, dans le monde entier, un peu partout. Aux États-Unis, j'ai dit bonjour et puis un peu partout. Partagez cette vidéo, partagez cette vidéo parce qu'aujourd'hui, ça va chauffer, ça va yinda. Il y aura des larmes et des graissements des dents. Donc voilà, ça en fait ça. Et après, voilà, nous allons parler, partager cette vidéo. Partagez déjà cette vidéo parce que Bijou Meta, elle est là, ça va chauffer, ça va inda. Merci beaucoup. Nabato Nyon Sobadenga qui Bijou Meta. Merci pour appel Nabino, merci pour message Nabino, merci pour soutien Nabino, merci beaucoup. Donc voilà, moi je fais mon boulot, je continue toujours. Donc voilà, balobi Nikamoya Mboka Italie Motote, to solo la vérité, et ça, donc to solo la vérité. To solo la vérité, miso émission to solo la vérité. To lo ba ka bo solo no to ko sakate to lo ba ka bo solo. Donc émission est bongo pour nabino parce que on a bien to solo la vérité parce que Bijou Metanga la maman cessé de la presse. Tant là bateau sur la vérité et ça nayebi pourquoi je dis ça nayebi parce que mama solo to lo ba oyoyo boy sanga so boyo ka son so son ezaki to ko bochanga OK. Ok. Comme ça, on a des sons qui toquent bien pour les lots, il y aura de larmes et des graissements des dents. Donc, voilà, comment on est qui première soin, autre personne qui n'est que Eliezer, mais toujours continuer parce que combat, le rôle, il y a ça, les combats. Il y a les caca combats, il y a le tawana, les caca tout le temps. Et aujourd'hui, bisopé to côté les méla. Ceux qui montent mon côté. Journaliste mon côté a joie courage. Il y a côté les méla Ndeko Eliezer. Moi, Bijou, je prends ces tacts. Parce qu'il faut qu'on dénonce ça ma kambo ma bé. Peuple congolais, bande konyo sobozo la nanga en ce moment. Na ebi sibino, merci beaucoup. Bon partager vidéo. Na ebi ke bozake belé pour na rola nangai. Na sepe sarabino la banda. Je suis désolé, obligé parce que moi je fais que mon travail transmettre donc moi je fais mon travail correct. Donc voilà, Bijou Meta, pas de complexe. Voilà, on est là, mouta qui mate pour le lot, ça va chauffer, ça va yinda. Peuple congolais, Tolobi Masolo et Talibongo libération ya Ndeko Eliezer Tamboué. Franchement, na habité peuple congolais, oyo peuple nini. Ngapi mikolo na bandobe ngabino, oyo peuple nini. Na habité vraiment, na habité peuple congolais, comment cause à la complexer. En tout cas, vous excusez na terme oyo na mo oyo. Moi, je trouve ça, vraiment cause à la complexer. Pour mutuana oyo peuple congolais. Au peuple congolais, alingi à soutenir azala simanaye. Moi je pense que na ebité que idée wana bo réfléchir vraiment na idée wana bande ko na ngai bande ko bozola na ngai ke ba papa bazalia ba papa bazalia ou en tout cas merci na ba soutien na bino pour na zu ba message ba appel de nenge na nenge téléphone komi donc somme. Et je dis bonsoir également à Odombo balobi les grands combattants Odombo, je te salue tout à l'heure na côte Odombo na direct ya lelo parce que c'est avec lui to lobela masolo oyo to ko beta masolo oyo concernant ma camion ce zone kana ya mboka parce que to ko bandana te to bi na kaka to mela ba masanga to loba kaka te to tala peke mboka ezotambola mabe mboka ezotambola bien te zo senga ndenge nini ezo senga nini to sala nini to loba nini
Donc voilà, Batunion Soboza connecté. Jenny Lopez, c'est vrai, chérie, canon, chérie. Yemoko, état-major, et là, Falaka, de longue date. Yo yebi ma solo depuis Canal Kin, quoi. Donc voilà. Tozo continue na ma solo na biso. Bandeko na biso, bino moko boyebi komba, po mikolo ton na banalise, nazo sa ba recherche. Donc, nazo sala ba recherche ya ba makambo ebele oyo eleka na oyo ezo sala mana minute oyo yo. Donc nazo sala ba recherche. En tout cas bato nyonso o bazo sepela na émission bokomi na bino kaka. Nga nazala nga muto bato nyonso oyo pa sepelité mutu na point de vue na ye. Donc nga na osaka musala ngai. Merci beaucoup. Ba kombata bitumba oyo ebanda depuis kala. Ba bitumba oyo ebanda depuis kala to continue makambo yo. Ti lelo ba musique ebeta makali te. Ti lelo ba tebele bazo ba suspension pour na ba makambo yo. Naza na nga kombata soki na lo bande na ngande kombata ngade na kosala boite. Nga na nga mopanzi sango. Donc quand ndenge bomona ka ndeko Eliezer asa ke émission naza ko loba. Donc nga pe na osa musala nga pe na zo loba. Donc je suis libre de m'exprimer et je suis libre de donner mon opinion. Donc je suis libre. Oh, mboka loi. Ya mboka liberté. Donc naza liberté wana ya koloba eloko ona moni keza mabe et puis naza na liberté wana d'opinion ya ko s'exprimer devant vous ya kolobele eloko ona moni ke acte eza mabe. Donc c'est comme ça en fait. Toti kakara ko chaka ba makambo mususu nini nazo mona batu mususu ba komenga ba message longwa. Oza mutema mabe. Yo mwana mwasi oza mutema mabe. Oye komi kindoki te. Bandeko na ngai na nenga bien na nenga logique. Nga la oza mutema mabe ndeko Eliezer te. Na oza mutema mabe par rapport à quoi? Nga na ye lien te. Nga na ye famille te. Nga na ye loko te. Na oza mutema mabe par rapport à quoi? Aza mo pandi sango. Nga pe naza mo pandi sango. Na kozala jaloux par rapport à quoi pour nga na ye lien moko te zali. Lien o ezali zaka ke ya zo sa musana ye nga pe na sa musana nga côté na nga. Mais ye bomona ndeko Eliezer atelema ka lobeli ba makambo atelemeli bo. Donc c'est pareil ndenge mona nga pe na telemi na zo lobela ba makambo eza bien te toza ko dénoncer yango. Donc voilà, c'est un peu ça. Donc muto zongo na ndenge mabete ba boza se senta ki lésé. Donc franchement on comprend que congolais aza complexé. Congolais lingi bi yamba. Congolais lingi bi zoazwa. Pati au fond de garçon suisse, garçon slim. Congolais lingi bi zoazwa. Viens nga zoro mabia la news de star congolais babi yonde makambo yondo kangi masolo. Congolais lingi bi zoazwa. Alingi zoa boye. Congolais ebelo wa lingi te bandeko. Ba komba oye banda depuis kala batu bakufa ba makile tanga ba makambo yo. Makambo yo kaka. Mais boye na idéologie boye na esprit ba distraction, bo distrait peuple congolais. Congolais telema po to boye distraction, Boye la biso distraction. Comment ça fait-il mutu abimi mutu soi-disant mutu akoti prison? Bandeko na ngai na logique des choses. Mutu akoti prison sali 72 heures na prison. Abima po bolobi ke bakanga ki ye, bakanga par rapport à quoi? Ye mwana mukolo mboka. Nani okanga ye? Yo so mwana mukolo mboka kota prison. Nani okanga ye? Mutu okangia zate? Ya plus de cela après ndeko Eliezer bokasi lokwa batu bolobi oh non côté li ngoika sanje ngana ngoika sanje gali combien na yebi ete tata mukolo na oyebele wapi na yebi ete déjà na ba dossier nyonso ba donner tout ya ngoika sanje na oyela ye po biso ngana lo ba vérité na oyela ngoika sanje do après ndeko Eliezer na ngana nazo mema binoka na vérité na okumba binoka nde na vérité bo comprendre que mutu wana aye ko manipuler ba combattant. Bandeko, est-ce que vous avez se rappelé la combattant il y a États-Unis combo na ezalaki bongo Claude Muchima Claude Muchima balianga no combattant wana bandako bunda babitumba kuna na États-Unis Claude Muchima balia émission na ezaki balianga no abandako telemela makambu ya bandako bunda bipona ekola kokufa Claude Muchima na Pasteur Joël na États-Unis. Ba combattant mi bala bando bunda na États-Unis. Tangu ndeko Eliezer aye. Ndeko Eliezer aye bandika kofungola masolo aye poto. Ake États-Unis, ake na ebite soka memela ye, amemela Claude Muchima esprit ya distraction, so pa salara ye nini ebanake Claude Muchima abunga komba. Claude Muchima bunga na ye komba koma odera ye na ye koma okende ba place mususu. Pona olakisa bino ke
fruit otoza nango obino bo pe sa confiance peuple congolais eza fruit à ma bé peuple congolais linga vérité te congolais linga ba kosa ye congolais linga ba sanzola ye congolais linga ba yembela ye mais ngana za pona yembela mutu te ngana za pona loba vérité akena na ko panza ba combattant Claude Muchima ti lelo combat ya bande ko bundela peuple congolais et combat za ka soutenir na pasteur Joël a panza bango a panza bango masolo ezaka pe lisuti masolo elala Claude Muchima koma na ye kota Katumbi pona nini ye nani komne nani ye tatoyo ndeko Eliezer ye mutamemela bango Katumbi wana sino bozolo ba Katumbi nani aenda Katumbi ndeko Eliezer mutayena Katumbi na diaspora ye mutayena Katumbi na nini na epo ba combattant na ebite makambo na zoloba oh so batu ba contredire nga Parti bo fondo garçon slim garçon suisse donc na ebité bande ko to loba te to loba kande vérité Congolais linga vérité te bon pasteur Joël bo tuna pasteur Joël azapi ba combattant bazana États-Unis yena baliangando Claude Muchima combattant boyeba na États-Unis azawapi asa souté pourquoi pour ndeko Eliezer aza fouya aner balo bana bino ndenge ni pour comprendre c'est collabo aza fruit ya aner yenenga zabongo ayaka awa soka soutira information akena ngo na Congo bino boyebi bato belé oyo na Congo bakona ta makona bango kuna te nana zo dénoncer bango nana za ko dénoncer bango mais Congolais zota mwana distraction botika distraction to so la vérité mission ngeza to so la vérité to beta na bino masolo la vérité botika distraction bo sala wana émission liboso Eliezer ya ko sala wana poto asali na eso et puis asali na bokechu wa yambo boyebi question oyo ndeko Eliezer atuna bango atuna ba combattant na mibale atuna ba question piège atuna bango ba question piège eza ba question normalité nasi odiabadi banga ma chérie la fille intelligente yone mwana maele YouTube toko c'est manipulation totale voilà question liboso atuna bango ye moko pa continuera ko loba yango atuni bango lobi bino bozo loba ke Congo eza na occupation ba occupa Congo eza occupé te. Est-ce que bino bomoni drapeau ya Rwanda na Congo bandeko bino batoma yele tant mutasolo ba ke bomoni drapeau ya Rwanda na Congo cela veut dire quoi atuni bango nini mais bino ndeko Eliezer yela biso drapeau ya Rwanda na Congo bino bolingi drapeau ya nini drapeau ya elamba eninga na kaboye mais non toi na ba drapeau ya batu vivant oyo baza ko occuper Congo eza occupé na ba drapeau wana ya batu vivant bino mungi drapeau ndenge ya elamba eninga na kaboye nde drapeau ndeko Eliezer yeli bino émission ni ndeko Eliezer asalaka émission nini oyo ya salaka oyo Congolais ami kotisi na ba sentiment ami kotisi na loyenge ami kotisi na mawa ole total na mboka na biso zotamwa ndenge nini lipa kune matina yise bino depuis jour wana est-ce que marche salami de pour ma pekita ma marche salami pour ma pekita bandeko marche salami te toza na problème ya social bana na classe to na problème social na mboka na biso baba kamu oyo Eliezer akolobela yango wana Eliezer soi-disant ye mo lobeli ya peuple ye boye bon ba teka so memela ba distraction bandeko amemela biso ba distraction toloba te to dénoncer yete aujourd'hui là botuna ndeko Basile azapi ndeko Basile o batu nyoso bachaki muteba ndeko Basile banda otambola na photo ya nani ya Tshisekedi na Kingo alati carton pour mona ke batu ce sont des voleurs alati carton ya Tshisekedi alati ngo ba otambola nango boye elelo ndeko Basile azapi akoma oliambongo ne sui est-ce que tala rasu peuple diaspora bozo salela ndeko Eliezer propagande sans le savoir oh lobby bo oli ata 1 euro na été
Mokoli ata mbongo na ete. Aosala ngo po nourrir bana na ye po na souffrance à Congo te bandeko. Po na nini Congolais azaboye. Po na nini Congolais azaboye. Toboyi distraction. Toboyi distraction. Eliezer a sa biso non information ya makambo katumbi. Bitumba o babetaki bango kuna na Afrique du Sud. Ayebisi biso te? Ayebisi biso yango te Dieta Kabuya, la grande combattante, je te salue aussi. Botala no bandeko photo oyo toloba te nzambe na ngai. Botala nanu photo oyo. Botala nanu photo oyo bozomona. Photo oyo bino moko bo juger. Botala photo oyo zana bende la bino vraiment. Papa oyo bozomona na katikati oyo. Papa lemba. Papa Molière lemba. Botala nanu papa oyo. Doigt d'honneur oyo acheli batu na yebite papa on a âge na ye ayebi signification na ngoto ayebi signification na ngote bandeko oyo pe toloba te mopanzi na ye mwana na ye oyo ayelaki biso ye mutu ayela biso ndeko Eliezer papa lemba ye mutu ayela biso ndeko Eliezer na media yeyo victoire tolonge tumba bitumba la bango bazobundela ngo kote nini balongi yango bitumba botala yeyo victoire donc tolongi diaspora tolongi ba combattant parce que on ndeko Eliezer osala bino ocha bino doigt au l'œil so boyebi te bandeko yeyo boyebisanga tata oya mukolo bo tata akozala nakobenge papa te po aza Coco Molière papa oyo Coco oyo aza akozala ba 80 ans papa oyo botala sinyo ya sali nde batu ya boye bozolo baba ko bundela Congo ndeko Eliezer na papa na ye oyo bakobundela Congo bandeko toloba te est-ce que tata oyo vraiment mukolo na âge na ye akosa ba signe boy et après de cela ayebaki kaza devant média au moins te ka respecter Congolais te bozo mona ngote il faut ka toloba ba signe bozo mona ta ba signe te soto lobby mabe boye bisanga na fandi na sali ba signe boy na publier na Facebook na nga bandeko bozo nga ndenge ni bo mona nga ndenge ni na sur bato babane ko respecter nga ba respecter nga souté ba pesa nga valeur ba au fur aza fimo ya basse classe fio azanga petite et ça normal te faire ça la makamabo mais papa oyo lemba papa Molière yem taela biso mutu na ye papa oyo sinyo ya sali oyo doigt d'honneur papa oyo sinyo ya sali asali on a fini ba combattant nyonso afingi ba combattant nyonso na sinyo yo ke bino boza ma yele te boyebe longo bolingi te bayeli bino aner na poto bondimie facilement ndeko Eliezer aza aner bino boliba lakisa bino ndenge nini bolingi baloba na bino ndenge nini po bo comprendre tata oya mukolo oyo papa mumaka mamba buzoba ale bakute na mwana yem tayele biso monima na ye elima na ye ya ndeko Eliezer yem tayele biso elima na ye awa tango ya yendi biso elima na ye ndeko Eliezer a comment manipuler ba combattant ndeko Eliezer a une espèce distraction a manipuler ba combattant lelo combat ezo e bana soute combat ekota na désordre combat ekota désordre combat ekota mbutu ba combattant ba kabwana pona ndeko Eliezer Eliezer mutakaboli ba combattant so boye bien ngote mais pourquoi boli ba sabino ba vérité en face te pourquoi bolingite merci beaucoup Odombo balobi les grands combattants merci beaucoup soki on ndimi c'est que ça va soki on ndimi Odombo ndimi c'est que ça va siko baloba vérité te babetela ndeko Eliezer maboko poye nani aujourd'hui le lobo neka boyeli biso ndeko Eliezer bobani ndeko Eliezer bomeme na chipo inde na Congolais franchement il est bête comment est-ce que mutu un simple mutu le roi ndeko Eliezer abimi na epouser bakanga ki e nescroquerie na bobanga bateka comment on dit diamant na bango banga bateka commission na sala ki ya diamant simbité bakanga ki e po baba fiakola e soki pe ya solo so pe ya lukuta so ba base na bango abimi na ye prison na ye siko ya Congolais ni na kati ya koyamba ye ko tumeme na chipo ibo meme par rapport à quoi pour ya za héros ndeko Eliezer aleki Rossi obi bokoma bunga pe makambo susu ndeko Eliezer aleki Rossi te
Ndeko Eliezer aleki Rossi Chimanga. Ero biso soto moni. Ba tomboli bo bazo tindike ba sotise emir. Mutuna masasi. Ndeko Eliezer aleki Rossi Chimanga. Ndeko Eliezer aleki papa Tshisekedi. O azana mort kitilelo. Non ba bimisa ete. Congolais ebi objectif à combattre. Congolais ebi eloko ni na lingite. Congolais zane ka boye. Ngulu azo kende ka wa. O nyoso balobane na gauche akei. Na droite andimi. Balobi zonga simake. Ayebe lo azo salate. Aujourd'hui bon on appelle les gens na kata parlement. Après le babosa ni bino. Bossa les propagandes sans les savoir. Abimi prison ka lobia. Et monsieur Salami. Nazoya Norvège. Tozoya conférence. Conférence ni na ngonde ko les ayo sesa na Norvège. Conférence à nini oh hier au salle na Norvège awa. Na Norvège ango kasa ila bino bata perdre na Norvège so bo ebite combattre fongola misu diaspora fongola misu. Akoya na bata perdre ba sali siège dans na Norvège. Po amboka yazo kende ba Norvège ba Suisse. Ba mboka za na mo Mali le la. Po so na Paris ba démarrer ka na aéroport. Awana ba buzo ba wana te. Azo kendaka kuna na nini ebite soka lesi bokechuwa ya monini nazo comprendre te soka lesi ene eloko nini liboso bokechuwa ya mo atelemelaki makambo ya Ndeko Eliezer lelo bokechuwa ya malo akomani na facilité nyonso Ndeko Eliezer alisi bino kindoki to ndenge nini eza problème nini nango bo bokoma bunga komba olek bosola mambo komba politique eza ndenge nini bopesa biso programme balobi nini élection yango nani yango akozala na postuler na présidence ba combattre boye bokomo même so ba distraction tozo comprendre so eloko te fona kota na kota Odombo je m'excuse. Fona kota Odombo na kata émission fona kota ye parce que ezo senga bongo Bandikobo, excusez. Voilà. Donc, du coup, Odombo, Sorozo Landa, oko juste lancer appel, ngana okota, ngana oyambayo awa, na koto malamoko, s'il te plaît, Sorozo Landa ngai, oko kota malamoko, ça la demande lancer appel, comme ça, ngana okota malamoko na émission, comme ça, to solo lana o makambo oyo. Parce que na ebité Congolais, azo me makomba ndenge nini, Congolais azo kende na makambo ndenge nini. Donc soto zui Odombo na koti na directe na on obligé to zoyer na appel malamoko. To obligé to zoyer malamoko na appel pour to solo maman masolo oyo parce que na Congolais azo comprendre te. Baloba te so balobi mabe. Balobi mabe. Réunion conférence oyo Eliezer ayo sala na Norvège. Ayo sala ngo bit na ngweza nini. Po loba nini, po ye nani. Abando sesa ba conférence. Ye nani, aloba nini. Congolais na bindima. Ole to boule to raisonner na nous. Papa Mosengo na minito, papa Mosengo bando sesa ba marche. Papa Mosengo ba makambo sali fois pe maintenant moi muke ba démarche et tout et ça ndenge nini. Ba marche ngo sko e katani to ça ndenge nini. Te Congolais zo raisonner bongo te. Congolais ont raisonné, un simple type, moi, fan de Azo Boulé, alors ça va commerce, Nazo Luka Bambon, on a ça propagande, Azo Boulé, Babi Missa est la prison. Bon, déclaré ta Babi Missa, et dit qu'à peine t'es la prison. Boko Loba, la Zaboui. Au Modinga, la Zan dirait qu'on s'en benganga, à ta binomoko. Nazan dirait qu'on s'en benganga na messenger parce que moi, na ya moezate. Congolais Zaboui, ndenge. Je suis en direct, je peux pas te répondre dans messenger. Boko Lobate va libérer dit qu'à peine la prison. Bobo Sana dit qu'à peine.
Boko lobate. Bosa na ba marche comme nani. Muto MLC o bakanga kuna la kuna comme nani ngo comme Kiminga. Jean-Pierre Bemba. Président la biso à l'époque kuna ya Canal Kid. Bakanga boko sa ba marche pour la Jean-Pierre Bemba te. Batala na situation Jean-Pierre Bemba. Ba prisonnier belé ba Frank Diong ba zakuna na kata prison. Bozo mona bango te. Boko sa ba démarche te ba bima. Boko marché te. Boko marché te que aujourd'hui ba futa ba soda ba zola lanzala ba salaire mata salaire ba soda mata. Bozo se pela pour un simple type en luka mbonga poche na e. Bozo se pela bobeti maboko bobi abimi prison héros par rapport à quoi? Vous confondez les trucs ou quoi? Bobé na héros par rapport à quoi? Bobé na héros par rapport à quoi? N'a évité ce qui signification on a héros, n'a évité so boboso so on a légèreté ou quoi? Pas bien ba Lumumba ba héros national, ba bien ndeko les héros. N'a évité franchement congolais, azo so mara nyoso ka na légèreté. Azo so mara nyoso na légèreté. Et ça a sens te. Toloba te. So tolobi mabe. Biju yo loba kaka mabe. Yo nani. Problème ite. Na tout dépend de lézer ye nani. Ye nani po yo tchela batu ba loi na po toi ye nani. So ki bino bozo so courage à dénoncer te. Ngana boya ngo. Je suis libre à rolobe lo nyo son lingi. Oui, allô? Oui, bonsoir Odombo, c'est la journaliste Bijou Meta. Oui, bonsoir. Oui, en fait, Oza en direct, na émission na Bisoto sur la vérité, c'est par rapport à Makambu Yamboka et en plus concernant l'actualité en ce moment, en ce jour, il y a Neko Eliezer, libération nae, arrestation nae, plus libération nae, na évité à propos de tout cela, Yoza Monobeli a peuplé. Batu nyonso balandaka Odombo bayebi monobeli ya peuple défendaka peuple na évité par rapport à bamakamu nyonso zo les actuellement à vie na yo peuple congolais linga yeba vie na yo eza comment par rapport à makamu nyonso. Merci. OK. Merci beaucoup tout d'abord na question na yo. Et par rapport à arrestation à Eliezer. oui. Ngai pour ngai tant que ngai personnellement, ils allaient dans l'événement parce qu'ils allaient et donc au moment où ils sont occupants, parce qu'ils travaillent là bas serviteur na bango où ils sont congolais, bah c'est déguisé comme opposant là-bas politicien. Oui. Mais quand on a eu le Congo na monde même dans la vidéo en diaspora, bah tu vas voir qu'ils sont là indirectement que arrestation Eliezer, ngai na CPI nango ainsi de suite. Bon. De toutes les façons, mon Rwandais, qui est congolais, a facilement manipulé. En plus, congolais, c'est un suiviste. Eliezer, avant qu'on m'a donné tout qui a assisté à l'argent à Batouana. D'accord. Jour Moko, à Benganga. Oui. À Kindara Nandolo, Bande Gomo, Bogaza, pour au moins 60. Oui. Quand on fait la prison Makala, M. Nandolo, 3 personnes y a pour tenir la banque, c'est non. À Benganga, téléphone à Bino, Batouana, Batounia, à Tounangai, pourquoi n'a négligé Bango, Bazan a déjà quand même là, il est passé des sons à Bango, mais Bazan a souffrir. Oui. On a toutes les questions, mais il faut essayer, comment il s'est trouvé la prison de l'eau pour qu'il y ait des ça, tout le monde pour y battre des messages de la Bango et Panayo, ou il s'en va. On a les gars qui ont les gars qui ont les gars qui ont battu des gens qui ont d'accord, ça va, c'est qu'il en a tant. À même moment, dans tout cas, il y a une information, 3 personnes différentes. Moi, on est qui a ça, moi, je suis dans le Kouachi, moi, je suis dans ma tête. Il va donner une mission nationale à Bango et non. Et tu vois, dans l'argent, on a fait une mission pour Nango, c'est un peu de la mission pour le Namambalo. Ok. Ceux qui ont dévoilé le Komoro Boye, pour Batouana, pas éliminer Bango complice, pas éliminer Bango physiquement, parce qu'il va venir à besoin de donner mon groupe pour Mamakamon, on va aussi en apprendre. Oh là 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 là. Dans le suba donné, on a pas dit ce qu'on communique l'investigation sérieuse. La coutane qui est on a Paris parce que c'est Takaï a comme agent de la service dans le à Takaï Bababasui.
balaki ye même l'hôtel du fleuve plusieurs fois ntango akutana na nga mosika te na château rouge na garde kaka kombo na ye ye moko ayebisinga ati ke non donc je mets ma main à couper nazalaki place moko boye namonaki Eliezer ayeba azopesa bainstruction ndenge nini asalaka bavideo oula aza grand frère moko ayebaka kala na Paris aza moto akala banda po ebela bamusicien mais kota kombo na bombe après nga na yebisinga pardon Dombo bandeko so bozoyoka odombo botyanga oke po toyeba ke bozoyoka po ezala teke yo totrike eloko naza na direct na odombo na telefone donc so bozoyoka makambo odombo azoloba bosalanga signe botya oke po nayeba ke so eza kitoko s'il vous plaît merci loba na o papa après makambo nyonso wana nazalaki vraiment na baelema ebele chérie à la fois passé ntango aute kozala na États-Unis oui akutanaki na bandeko moko parmi bandeko wana Claude Mutima mpe azalaki na kati alobi topolisi déjà bato ebele na Europe etikali oton na groupe nécessité te wow bon babiloko nyonso wana ntango alobi yango naza au courant mais omoni bacongolais bazalaki nano prêté oyebisa bango ke moto aza suspect parce que congolais aza na fanatisme moko eza na makila congolais akoki kobanda kosoutenir yo sans ayeba état d'âme na yo mais le jour ke namoni Eliezer aleki na miso ya bato nyonso aye koyebisa biso keno toyela bapreuve oyo mboka eza okipe voilà la na komprenaki ke awa sikoyo alingi adepase linokoshi il faut sikoyo koatake moto oyo mpona kodestabilize tosalaka événement moko boye na 2014 totindaka bandeko moko tonde otravaille na bango ensemble na Kinshasa accompagné na Eliezer bakende otala mwasi ya Général Mbusa Mabe na mwasi ya Ale Moloto Eliezer il était présent ntango tokindele bango baenveloppe nayebisi mwasi ya Ale Moloto na bino mais okoki kosala mwa video moko oremercier NRO pour le Congo ndenge esali geste mpo baya kotala yo ayebisinga na telefone na bino odongo bapesanga consigne nakoki kosala déclaration te nakoki koloba eloko moko te wow nazawa na bato mwasi ya Ale Moloto Eliezer azali présent donc Eliezer excusez odombo botindeli ndeko Eliezer baenveloppe mpona mwasi ya Ale Moloto na mwasi ya Mbusa Mabe non totindi tozalaki na bandeko moko tosalaka actuellement NRO pour le Congo na Congo oui bandeko wana tokendaki video na kutu Eliezer moto afilmaka yango tokenda kotala orphelinat moko na Bumbu na homme de liard moko na hôpital ya Kitambo oui atiaka video na Congo mikili après alongolaka yango parce que biso on était le premier congolais oyo toyedaka baexplice ya Brazzaville wana toutilisaka Kidili Bisengo video wana ezali ti lelo Kidili Bisengo lelo ti lelo biloko ya kolia na bato na biso tondo travaille na bango chaque mois quand même tondo futa bango bazaki basi mibale na mobali moko biso bakende kotala mwasi Ale Moloto na mwasi ya Général Mbusa Mabe biso nde topesaki bandeko wana mibale baenveloppe accompagné par Eliezer mpo Eliezer afilme filmage na ye tofutaka mpe ntango bakomi mpo mwasi ya Général Mbusa Mabe azalaki na prête ya kosala video ekomi mpe mwasi Ale Moloto ayebisinga na telefone na bino Eliezer azali présent ayebisinga na telefone na bino nga bapesanga consigne nakoki koloba te nakoki kopima na miso ya bacongolais te ifo navanda nye nakanga monoko na nga bapesaka consigne na présence ya bapatrice soit disant frère Patrice na bureau moko ya aner na baefikaka Patrice ya frère Patrice ya ndeko awera mosoko ah bon donc bango nyonso baza na kati ya batrike oyo bango nyonso baza na kati ya libulu bazolia na bapaya wow après ntango biloko wana esalami etant après bandeko na biso mibale ya basi oyo bakompagnaki Eliezer bakomi kolanda bango na baagent aner bakomi kolanda baanifa bakomi kobenga ngai bazwi banimero na bango ya telefone baleki na baadresse na bango ya kala mami kuta azala na kati mpo moko komo ezalaki mami kombo mosusu komo ezalaki anifa mami jour bato wana bayaki basedegize ateni sipe na taxi baye batuni sere ne libanda soki azalaka na ye sere na bino aza te batuni mo bino bana nono biso osalaka na Vodacom yebisa ye soki aye alanda biso na bureau aya kosenregistre numéro ya telefone na ye na kombo na ye aza na adresse ya bino me nga na kopesaka kombo na ye bokoki koenregistre yango te biso mo tolingi présence na ye atuni bango me bino bosalaka na Vodacom ndenge boye koluki mpi na ndako olie ye nde akende vers bino boye koluki no biso ka toza na besoin na ye biseke eza urgent amoni yango suspect mosusu abengi bao na telefone na bino soki ozocontinue bamouvement wana bosala na baodon toviole bino ntango babengi ngai sécurité na bango ekomi na danger nasi mwa mwa d'accord d'avant toseseno babiloko wana totika mpe bamamoni tozosala me tokotala yango prochainement ntango sikoyo nazwi badoni nyonso ya Eliezer eloko ya liboso asalaki alongoli video na biso wana na Kongo mikili video tokenda kotikela
D'accord. Si mon tomoko identité, il y a bino. Nenga la Bible peut le bas, que non, bah, démon peut passer déguisé comme ange de lumière. Si mon tomoko identité na bino, accorde les bino pour la déstabiliser bino. Ndenge te oka kabalo, ndenge dizala ka madesu, et le de nyamo albe ku sa madesu bana na kata madesu. Ya on demande des ambitions ba pesa ki parce que ba opposant na bango na ba échouer. Tellement to révisser bango trop. Maman nanga, yo za mutamedia. Elise tanga zaki na poto abanda osala ba course na carte moko boya American Express. Avant na l'état d'unité mazali na carte American Express. Si. Ase na ba course na ba to ba compagnie ki. Akati ba ba kutombo nga futel musu kutunda. Na États-Unis. Arataki avion a foutu excédent à $600. Bon ba voyage nyonso azo sala. Na éviter. Parce que mbongo oyo yé à vous voyager parce que dans le passeport diplomatique na éviter pourquoi tambola kanango. Mbongo nyonso yazo futaka ba billet nyonso akenda ka partout wana. Kaka na nombre de vieux YouTube futaka nda so aza capable de futa ba billet wana. Point d'interrogation. Total siko ndingi asala ka ba mouvement na ye. Problème oyo ba leki ya makamba ba diamant. Ndeko na biso na mwasi aye ko expliquer ka ya moto akufi ça fait maintenant 2 ans. 2 ans, ouais. Et les airs dans laquelle pas en Ouïka Sanji. A qui n'est pour ça la chantage pour à contrepartie. Pas que c'est même pas naïf. Est-ce qu'il y a une décollation à moi aussi? Un mandataire qui a qui dossier en bon ou pas en Ouïka Sanji? Non. Aïe pour réclamer diamant, n'a l'iwa y a des coups à Koufawana. Mais il est temps qu'il y ait pour ça la malbouillonne. Est-ce que ça n'a qu'un pour l'intérêt à Fanyoan, tu sais comment qu'il y a intérêt naïmo? D'ailleurs, la zone en d'accord, toi, il ah bon? La finition, bien sûr. Bozo peuple congolais bozo yoka tant bazo loba bozo mona batu soki ndenge nini to envier ndego les airs na nini bozo yoka ya komo tonga ba 3 étages dans la thérapie analyse na yo na kama qui vraiment en tout cas franchement bravo merci beaucoup merci d'ailleurs on comprend qu'il y a encore des congolais mususu pour baza ba opportunité à l'esprit ça dans la terre mais peut-être on va passer la fille bango au moni mboa wa tambusa avec azali na conscience ko lika ba congolais bele ngai mukolo mususu kana Paris na utambola na moni mboa na sutambusa avec na bandi ko observer mboa wana kwa komi devant feu rouge mboa télé wow mboa wa nyama amoni devant ya moni to za feu rouge a télé a juste ko mukolo na abandi ko pousser ye côté ne tiache stop dans le caliboson pour télé bisai avec la comprendre que non mboa dina tema tangu feu wana pedi vert na moni ba moko mboa wana a boucher avec na makolo mboa comme que tout tangu avec la boucher mboa comprendre mboa comme la boucher tout abandonné va traverser Makada. Donc, moi, je comprends qu'il y a un danger. Je sais qu'il y a un obstacle. Je sais qu'il faut stop. Mais comment va Congolais va jouer dans la poto? Ou va jouer dans la soi-disant boca? Nous sommes la terre. Parce que nous avons un combattant par hasard. Pour moto, les lois, il y a le A, le A, le B, C, le B, qu'on a le B, le B, qu'on a le B, O, le B, qu'on a le B, Z, le B, qu'on a le B, X. Azali, imité devant Batan de Kakazouba. Parce que ma moto, le balélo, ils allaient biso to profiter nango mais pas koko na biso barrière ba koyasima il faut pas bénéficier nango to tozo bolela mboka sans contrepartie moto bo moni azoki de gauche droite cela veut dire moto azoka place ni nako se positionner pour aller comment on Eliezer comment on a posé l'analyse sur ce dossier là donc bozo mona ki azali motu ya batwana mais a se déguiser comme moi na soit disant kololopango ah ben Kagame asalibo barwandi taba moni ke congolais azo comprendre ba génie so ba osala ba créer soriano ou bien bonner na comme musique tout et ba yepi si ba service ozo fonctionner na Congo parce que moto nyonso na tendance ya soriano ko toucher yete parce que problème na barwandi il faut moto moko donc moto a ko remplacer kana des fois dans la congolais pour continuité à occupation et continuer parce que ba congolais ba ça bona pour ça pour ba ni bombo kala ba nyonso ba kende na Afrique du Sud moto lokola Jean-Claude Mvemba moto lokola nani kipoyo mosusu Claudel Lubaya kwa tata gouverneur na Kananga adai gouverneur na Kananga Fonds monétaire international et bloqué comme bon mo batonga hôpital moderne na Kananga il est que gouverneur et moi na province wana a détourner mbongo wana a sombi banda kuna Afrique a sombi banda kuna Belgique a continuer cause à l'opposant les lois ko ba ki ko soutenir Sorian donc cela veut dire tous un problème biso moko ba congolais mais tous tiens les pays ne sont en danger papa ya oba iko occupé biso ba comprendre que ba congolais ba limi mbongo mingi bazana manque à patriotisme ba bois ki le moment ba bien ba continuer ko ça ba aventure donc il y a un moment même la diaspora comment on a montré les faire quand ba bazolo ba na moni ba vidéo papa ba memeti na chimpoyo bazo
libération Eliezer échanger nini na situation que tout bouger là nayebi te papa Odombo yo okoyebisa biso soki échanger loko arrestation na ye na libération na ye soki échanger loko na makambo na mboka kuna nayebi te yo ko expliquer biso. Donc problème est ça chaque fois ba Rwanda bazo nga ba sala événement il faut pas anticiper na distraction mon gouvernement comme on va compter na géo na facile. En plus ba service na ba on va na ba réseaux sociaux ils ont travaillé mingi na croisonnement. Ba on même na gauche ils ont comment ba na projet mon à droite. Ba on même kaka ndenge na au fur et à mesure. Donc mon tout le rôle Eliezer azali agent ya batouana. Tout le monde a dit la fois passée dans net ça. Aïe na poto a sininga sindi honoré. Mon comme si mo ga lika sindi sunga pardon. Donc ba on va ça comme ba pyromane. Comme si mo ga liki a sindi que non kana ba patrimoine national. Mais puis quand on est ba congolais ta bomo na batande on a besoin considérer bango ou ba na kati ba jia biloko wana. Na ko pesa exemple pasteur na biso ekofo. Pour protestant. Ekofa protestant. Combien de vidéos? Asalika vidéo moko pamba pe. Il est là aux États-Unis. Akenda wapi Ekofa? Akenda na États-Unis pourquoi yé pasteur en proteste? Akenda akoma ki entre la vie ou la mort. Oh do ba menace ki ka pona mateya wana na église. Kaka tanga si sa église mo va y pour mon eti abi o ki combat na biso to kotala. Na on peut exemple Tutunga Fura ou ataka artiste comédien kufa. Asala kaka blague. Et là au bomai kana be bomai asala kaka blague. Avec yo to kotala sona na oboto to ekutu place okutaki. Ikuta vina hii. Mwana mwasha bande ko beta flokoro mimi mongo. Adabo wana na zona Kinshasa ou Kambo si je ne me trompe pas. Alika kana neka nzembo ka ke na neka ki comédie. Ba bomai. Donc batouana soko zana bango te. Soki ozana bango te. Ba kotika yo to ko sala ka ba va evia. Tout le monde a mutu aya marché te. A sala vidéo te mais soit tu ne répond à tu vas parce qu'on est battu dans pembe ba total. So za la liste na bango ba cha. Comme si on va sala ka ba va evia na bango ba l'équipe ba mususu wana. Donc ba Rwanda ba sala ki ba miroité ba congolais qui soit disant occupation des artistes dans le mois démocratie mon boy toujours la démocratie toujours l'état des droits et mon bi ba mo azo masquer mo ba ko comme ça on peut dictature. So ba ju ba congolais mo ba jouer rôle ya ko ba ba congolais jo danger dans le texte tout dans la terre sur le terrain. Mais puis non ba trop qui sur le terrain. Même sur le terrain OK ba élection. Il y a quoi accompagner occupation. Donc ba congolais o le bazo sala ka ki pour les déserts. Ba congolais bazo kotisa ka pour les déserts. Ozo voit misanyoka. Donc déjà le ko ozo nourrir le serpent jour à couper ça au venin au kokamo. Na tu ko landa o kika mo ya ko bati. Est-ce que ba congolais pélé ba qui sous histoire bati. Nyo na rappelé bango papa Odombo. Na rappelé bango ke boyebi lisusu lisolo ya ndeko Basile. Ndeko Basile bande ko tambola na photo ya Tshisekedi na kingo alati yango boy. Papier tala carton munene. Mais ba vota ndeko Basile azali député na Funa, abima kuna na Funa. Mais lelo to yebi place za kasute. Ke alikenda ko tuna kampo ko. Na mona za ba na ba video mo batinda so akina na kampo ko basi wana ya ba mama na biso ba. O bazo kemba na kampo ko. Anuri ba mona d'espoir. Mais autre akenda ki abale ko ka position na okota na majoa. Donc problème est ça wana Eliezer Abimi ba kei ba meri na mama sanga comme à l'habitude. Babani na mama sikile mama siki. Si. Ba to ba ko ba keno ba tuta disuki ba na Eliezer so conseiller Eliezer. Na Kinshasa kutata ba tuti innocent moko boto inconnus moko bomona ba otcha na ba réseaux sociaux. Et bon accident ouais ba na ni pasi sala. Moto mona kini. Donc ba Congolais ba ça facile à manipuler. Facile à manipuler. Exactement.
lobana yo zaki ndenge nini panda France zaki na makamba ba kero no sango moni na pina zaki ko soutenir batwana na magina ndo linga ba onte metala ka ba circonstance wa sango no tenyo sto ba iso bon kilo sama Maria 700 ko bimatele tango va lo sama mama Maria no na kachanda ko omona ba soda ba yo kanga oyo no moza boyo lo baki donc biloko wana nyonso toyebi yango bakoko koto même la prison pour que nos informations nous en a kati ya baseli sans bato baye donc yene azana ye mutu oyo azozana ba service na bango azo ambulinde diaspora ilo ngaka na koyebisa bandeko oyeba likambo mboka basala yango na sentiment te basala yango na likambo ya kibondeko te ya tribité likambo oyo baintere ya bato bavie ya bato eza na danger bazwaka conscience biloko nini tozosala moto lokola ye ndenge asalaka ndenge avoyagaka partout na monde quand azalaka nango american expresso bapesi na baservice ya amer yango nde esalisaki mosala nyonso wana aza mpenza agent na bango c'est un espion asedekisa lokola na face ya moto ya mawa biloko ete bozopesaki badone akoya kosala conférence de presse awa alobela bino nini na Norvège apesi déjà programme na Norvège effectivement donc ye azoya kosala conférence de presse oyo ye akoyebisa bino donc eza lokola bozolia na temple bokiti na se bokomi kolia na se bokomi kolia na bakasa bopesi motu moko bakomolia na place na table esaki eloko kongola sa eloko barwande bangande kosala ifo baresir yango wana parce que yango nde echapaki bango il faut bazala na bainterlocuteur na bango na diaspora basotenaka bango balobaka malamu mpo na bango mais passe par baagent na bango to ndenge aza wana azali motu na bango eloko moko ekochange ezali te parce que aza na service na bango bakokontinue kaka koambule bino bakongolais baoyo bakokontinue kosoutenir baza libre mais eloko nga mpena na kofélicite yo mingi nalandaki video na ya liboso namoni baanalyse osali nasatandaki tiki tokozala na bato mosusu po bazobima babandosa banini baanalyse ndenge wana mpona éveil oyo econtinue merci beaucoup eloko anga na koloba mama na nga bako mingi ocontinue courage ata bainsulte kozala parce que wana ozanga te parce que na réseaux sociaux baagent na bango bazali bamosusu bazala bafaux profil bakocontinue kofinga mpenza omoi oza mosu mpena azofinga o matin midi soir l'essentiel vérité tika la vérité mensonge mpe ezalaka toujours mensonge donc ana koencourage oyo yango wana merci beaucoup merci beaucoup Odombo question moko ya suka po tokabwana na biso na ozalota molai te eza ke tozomona yo ozali bongo moko obundelaka Congo obundelaka peuple congolais mais tozomona pe bandeko pe l'autre part tozomona babokechu tozomona bakomanda eso tozomona bango kutu baya kobenga nango ikasanji na batelefone bazosenga libération ya ndeko Eliezer nayebi te komba yango boza uni to boza unité po peuple congolais pe bameka un peu ko comprendre merci bon omoni lito tosala ezali baengagement moko personnel ezali après biso bamosusu tokóma na bastructure oyo tozala bandeko mosusu totofonctionne na bango motu na motu azosala aza kolivre na ndenge na ye résistance basalaka yango ifo ozala mato ifo ozala miso résistance motu aza na kati ya résistance alobaka mingi te liboso tanto bande makambo yango ti au fur et à mesure expérience ye tocomprendre makambo yango ezali parce que omoni barwande boloka bango jamais na bruit mais tala makambo minene baosala biso bahumilie biso bachosifie biso lelo parce que bacomprendre eloko yango ezali barwande baza na discipline oyo ndenge tozali oyo na kati ya likolo ngai to bandeko biso tozala na bango deja biso toza na eloko moko oyo tokoki koaccepte te kosangana na bato balobakaki bakenda na baélection kosoutenir neti baswadiza bapoliticien wana parce que ce sont pas des politiciens bazali bacommerçant politicien baosala cop mpona bango ezala politique te eza cop motu na motu oyo azosala bavideo na ye azoluba makambo ya kongo azali koto aza na lokwa bakongolo balandaka biso bango nde babanda kosala siko analyse babanda koyeba nani oyo aza vraiment na bonne voie nani te azosala baventure parce que nga déjà nde naza motu déjà asalaka bavideo azochange langage matin midi soir na considération batande mwana te parce que soki ozodéfendre bavaleur moko boye ana ifo ezala ana obino ifo ezala be parce que moto aza na kati ya terrain yo bandi kosoutenir ye moto loko eleze osi ota avanda na bato wana liaka na bango aza moto ya bato wana yo moto ozopase tana o pour rien d'accord merci beaucoup Odombo merci beaucoup pour l'intervention na otokozota mulaite pour tokompe butu faut totika olala j'espère que prochainement toroyamba vraiment na émission mobimba
Yomoko pour Tolobelaka concernant Makambuka ou Italimboka. Merci beaucoup vraiment na participation na yo, merci et à la prochaine. Merci beaucoup. Bye. OK. Voilà, merci beaucoup na balandi ya émission oyo to solo la vérité parce que nga na Zarabongo mon lobé na bino na lobara vérité donc voilà na sali acte oyo po bomona ke nazali juste nazo panza sango nazo pesa information bomoni acte na sali ya kozwa déjà téléphone nga ko benga bato batalaki to na bengi odombo boyoki conversation na ye boyoki point de vue na nenga lobby boyoki nenga lobby ke Ndeko Eliezer aza mutu ya aner Ndeko Eliezer aza kolabo Ndeko Eliezer med fo asala ye déjà ba G ebele bela benga ya se retrouva na kati ya prison na ndolo soki na ndolo na bato boyoki te nazo répéter le bino na ndolo abengi odombo na téléphone o naza na 3 personnes moko awa baza na problème toza na posa na yo machin babiloko lukuta de bandeko zelo dombo abimisa maloba moko boye po baboma bato wana na kati ya prison bandeko nyonso wana bolingi baloba na bino ndenge nini bolingi baloba na bino ndenge nini boyoki ndenge odombo alobi awa boyoki na 2014 batindaki participation po apesa mwasi ya nani oh là 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 là, ya muto nani nzambe muto adorant l'éternel o kombo ne kiminga papo pe à son âme na mwasi ya mbuza mabe e komi kuna Kinshasa ba sa la vidéo muke po bala kisana batu ba makambo ebele ba isi bango ba sa droit sa la vidéo te parce que ba biloko sa la wana aza traître azo jouer des rôles aye koto fa jouer makamususu azoki koto fa sa pe makamususu lelo komba e komi divisé bato ba komi na kaoyo ba mso ba komi na kankuna boyoka nezate bandeko toloba tenga na osa musala nga na oloba vérité franchement na fingi mutute depuis na bande émission nga na fingi mutute nga na oloba ka vérité puis nazo telemela Ndeko Eliezer na otelemela Ndeko Eliezer na marché ba mona nga te parce que c'est lui qui mène le trouble ici en Europe peuple congolais tika ndima mutu na loyenge tika kondima mutu na se ya kwiti po congolais andimaka mutu pamba protestant oyo pasteur David Ekofo momoni ndenge odombo alobi azap na États-Unis na mesika kwa salaki babi yo luki problème akimamba aux États-Unis ti lelo papa wana suite ezate bandeko mais pourquoi congolais zo fongola misute congolais lingi distraction zo mema na distraction na loyenge na sentiment bandeko Eliezer un simple journaliste azo sala ba les retour na ye voyage Norvège Suisse Suède États-Unis nini aotambo na carte nini aotambo na American Express oyo ba Colombo kabeze lokola ba américain faut baza na carte wana mais yi atambola na ngo aotambola na ngo azo sala ba achat azo futa ba hotel bandeko na mbongo nini boye se toka na mbongo YouTube tobo loba na biso na espace o bafanda ye na papa lemba ne mbongo ekoti na kati wana ne Eliezer azosa ba dépla mais ba journaliste basé be na Kinshasa ba journaliste basé belo ba fongoli ba site toi ba journaliste bele ba fongoli ba site na Congo pourquoi pas ba osala ba aller retour comme ye boso comprend était kaze lema ba loba na bino ndenge nini odombo utoloba awa atambola na kati wana arrêtez que tu voles. Arrêtez vol. Abimisa mbongo en espèce. A fouta pour matavion. Bandeko. Bozo. Tala. Bo comprendre pena nous. Balo balabino ndenge nini. Po bo comprendre. Balo balabino ndenge nini bandeko. Na nenga mabete to beta masola logique. Ndenge makamwezo kendele. Balo ba ndenge nini. Et ça normal. T'es à sens te. Et ça normal, t'es congolais zonga mutu, congolais, peuple congolais, fongolais misou, zonga mutu, tika distraction. Eliezer azel lorote, ye wana zo tonga banda kuna, ye kuna sali soki 3 étages. Yo za na nini, yo zo soutenir Eliezer oza na nini.
Ozana nini? On me met les airs na chipo ina mutu. Ozana nini? Donc, bozo me met les airs, bon, que côté na parlement, soutenant Eliezer Tamboué. Congolais, distraction totale. Aïe belon a lingité. Aïe belon a zo salate. Ponga mande na fandi na nga bonga na talinga na timbele moni biso moni yango kotanga pe classe ezape ka très important bandeko. Ezaka très important. Et puis bote congolais me mena na sentiment nga ke na sentiment te. Naza mutu na tali na fandi na muto yo babilo asala o muto yo ba lira mabe. A muta bo solo te muto yo ya journaliste yo. Aza muta lukuta. Ba journaliste basé bele na Kinshasa. Basé bele na Congo wana. Oh ba osala peka mamba politique. Mais pourquoi pas bango basalo kwa ndeko Eliezer? Pourquoi pas? Kaka ye eza pion. Bandeko boyo kama kamutozo loba to loba ndenge nini? Comment on boliba bunda ngo pendenge nini? Ngana zo loba na ngande vérité to zo dénoncer ba makama mabe. To sala combat to kende tina ba élection ninga bo élection et salama. Na kimia makamunyo so le kanango na kimia. Mettons mutu moko zo na ba distraction moko boye, makamba rosé zalaki na ona se, ayeli bino bezi moko bo po bungi sabino no eloko wana. Omoni bo bungi bino so boko kende bakangiye siko bakangiye babinisiye siko ya biso ni na kati bo bisanga diaspora peuple congolais yo ni na kati ya yo nini na kati so bakangiye batikiye ya yo ni na kati to mona ki a Daniel Safwa makele na yena Zakari ba meloman babu malamoko nie. Tant que le peuple congolais continue à distraction, Daniel Safwa attaquer Zakari Bababaswe, boy. Distraction totale. Balo balabino ndengeni. Pour vous comprendre. Bandeko bo comprendre et l'oro nini bo lingi peuple congolais lingi nini. O lingi nini au juste. Bato bazo bunde la pe moka boyo ka pe makabazo loba boyo ka pe bango boyo ko dombo nenga lobiawa. Mais bo lingi nini. Ba pesa une formation yango te. Donc, merci vraiment à Odombo Pascal Obi. Andima qui était que congolaise moko, journaliste moko à cause de autorité on a vu, il y a ko dénoncer de quoi Eliezer. Abanda on dit maté mais et elle aura miracle moko na bimi car on apparaître na dénoncer de quoi Eliezer. Parce que mutu mo ta cause courage on a vu. Pose yango faut zalaka muto a mona de loin et pose utamayele. Oza peine esprit pour ça mamonga na osala. Ata lelo te lobi boloba mwana mwasi wana azalaka na raison ata lelo te ngako toutes les façons naza nanga lelo banga te donc ata bo leki bo fingi bo sali j'ai rien à foutre ngana za bo j'ai rien à foutre donc naza bo donc ko finga makutu ko ngako te sala na nga bien ko finga makutu te sala na nga bien pour moi na nzambe ko Yesu ba finga ke tous les jours et bongo ngaboye simple inconnu Ndena zaboye ato finginga ukomi ba bêtise na yo ato sali nini e kanga manga zoto te na otika la bijou meta mama c'est la vieille pi ma passion ne makambo na otika la bona changer l'ote et longolange l'ote na otika la nga je suis bijou je resterai bijou donc yom tozo tana yo ya osala ba biloko wana moi ça m'est égal moi je fais mon travail. Je m'en fous, na PC formation na lobé li kamoro to monike eza correct c'était na PC li yango point barre je m'arrête là et le reste c'est talingate. Donc ce qui n'est quoi Eliezer a continuer biso peut to continuer ngana kolembate ya lobi lelo na tongo ngana poko na telemeli a lobi lelo na tongo na poko na telemeli to kende siko na Eliezer bongo pona réveiller diaspora bo comprendre que eza mambalu kuta mamunde ko Eliezer ça les alu kuta. Qui est derrière Ndeko Eliezer? Qui est derrière lui? Pour ça ba spectacle no so la biso. Et ba spectacle. Moutoti pouzo ba ko ya mbaye loko abo konzi loko roi. Mais to réfléchir. Bon mateka ba trafic d'influence. Si ko congolais te mazane complexé congolais banga makambu, a continue loyenge, a komo banga na ye ba misusu ba miyibi, mutauti na Afrique, a komo kabela bino ba mbongo. Bozo ba place mbongo e wutite bozo lia bilia lia bozo mela bilia lia
Na ba combattant mususu combat botiki combat bo bungi nzela combat. Bozo ba soute so combat za ndenge nini. Botiki. Botiki combat bozo ba te. Claude Moutima, ti le combat ici là. Claude Moutima, Lianga ndo combat ici là ti le lo. Bo ga su Claude Moutima. Bo ga gede. Na pasteur Joël États-Unis combat ici là. Ba comment ba takatumbi. Boye bien ngote. Combat ici là. Pona nini? Baye pio mo ayaki wana bi yo olanda koto yo masolo eza koto ya to ke koto mais nyoso wana baloba te so balobi mabe so balobi vérité mabe donc biso so toko taka na lukuta mais nga musana nga journalisme ezo permettre nga na loba lukuta te ngezo temme na moni mambo Eliezer eza mabe na ko dénoncer Eliezer eza na ba droit na nga mutozo pesa ba information ya maçonnerie photo dénoncer azo teka bato ebele ba makambo ebele ozo sala ma ana poto azo bimisa ngo na Congo kuna bino bokasa za mutasolo azo Norvège oyo sa conférence ye conférence ni ngo yo salisa akomi président akomi nani pour ça la bato ba conférence à la Norvège pour loba nini sur quoi on parlait sur quoi sur la presse akoloba sur quoi et comme siko nini donc congolais ozo ndima noko bindima ndima au moins on appelle la carte conférence on bino no so pe bokelo ko ba mangulu po bokelo yoka boko yoka quoi allo bela bino nini pour le peuple congolais so c'est les élections yango to bito fana na biso kimia bato ba kufa lisusu te mutu no so za la kimia allo ba lisusu te to zela ka élection siko yo bozo me maloko bangulu pourquoi c'est quoi ça bozo me mana ba sentiment na lo yenge sans pourtant réfléchir à ta 2 minutes que ma comme bijou met le baiser à solo non mon bijou met à raison à réfléchir non mon on a battu moukié ne va comprendre mais le reste maman na mbutu bazoko donc on a ne ko liser bon comme si nous comme star mon Hollywood mais attends et ça ni nango soit disant journaliste professionnel boni boyeko arrêtez et ça ni nango pe bokota à peine ba influence boy beaucoup de influence zangatina pour ni congolais a complexé ma kasibo oh là là merci beaucoup na batunio so pona kene muna été boyoki déjà odombo a peseli donc merci na balandinio so il y a émission to solo la vérité qui vous est présentée proposée par Bijou Meta ma passion voilà donc merci beaucoup na batunio so bolandinga la mokolo alelo toko tika te toko continuer moi je suis donc naza na sima Eliezer et kenge koluta niaou alobi na tongo na poko na lobby po faut tika Eliezer il faut vraiment tika epe na poto bato ba betie kara bato ba kipe epe ta tamboli émission pe zata sa le lorote ka ndenge ba combattant bo boya ba musicien ba beta na mboko yo ndepe bo boya makambo Eliezer ndepe boboya mambo Eliezer poti le lobe musique betaka su na mboka te likolo makambo mboka do Eliezer pe boboya makambo na ye paro anya ta pe makone pe na poto te parce que ça peut normalité ya zo tika laisser aller moi na kolomboka tina Europe bazoko problème bo tutu tina poto bozo mona ngote congolais zo mona ngote azolanda sentiment lo yenge mawe ye kutu mawe bana na ba sala accident bana ngo ba sala accident ka tangu ye ba kangi ba interpeller et ça normal te na yebisi bino ke bana baza bana ndeko Eliezer na yebisi bino bongo baza bana ete na yebisi bino ke bana na babana bino boyebi batu kombe ba sala accident na Congo Kinshasa na ba province kuna ba nzela ba matadi ba nzela ba maluku kuna Congolais déjà makambo de internet et ba vitesse belé. Les lots sont accidés ça mis à 12h juste et ben à 12h 2 minutes et un internet ata ba inconnu. To tcha ba photo na ba Facebook ya ba inconnu ku to yebi été. O tcheka rapport accident mo sala magi na kinkole. O yebi na oyete. Mais ceux qui bana mo ba kwa ki na accident so neni o bana ndeko. Bino bana ndeko Eliezer. Boyebi bango te. Mais bozo ki ne mawe bakangi bana ni na hôpital mais n'importe quoi. Est-ce que botali kaya moi si aussi peuple congolais la mouka fongola misu bobima na distraction donc parole nanga ya suka yango wana merci na ba
na balandinyo sur émission yo. Merci pe na ba abonné na ngai, bo continuer toujours ko s'abonner sur notre chaîne YouTube Bijou Meta ma passion. Je dis bien Bijou Meta ma passion. Bon nyonso bolingi Bijou Meta continuer musala na rozela vraiment ba soutien na bino rozala nini juste kaka ko s'abonner et puis partager ben émission na nga nyonso de soutien na nga yango wana na osenga na bino et puis merci amour bolingo ezala na biso kimia na nzambe ebatela bino butu ya lelo bolala malamu. Donc Bijou Meta azawana molobe na bino. Merci beaucoup et on se retrouve très prochainement pour na ba émission mususu pour na ba makambo mususu. Merci beaucoup et je dis bye bye, bonne soirée.